4G pour différence entre les professionnels et les amateurs. Ils allaient toujours continuer comme on en a Kasimotuno et Lelo et Outibongo et pas Yanani Polanda. Elo eza na mote bulu yekende kindoki kati na nkolo. Ote kombo na ngai Josephat Lutete question ya bulu yeke lelo uti pa na ngai. Na ngaki na yeba ista na mulai na ngo elakisaka nini bo répondre na ngai. Institut technique scientifique ande venant na ebitia. Ista elaxinine. Ista c'est l'axine. Eza université, l'axine na popa na sansinine. Eza abréviation, siko na mulai na ngo elaxinine. Ista, eza université. Eza université, bon ote. Ogoyo ebisabiso ista elaxinine. Ista eza école. Elaxi basi watatanga. Basi watatanga. Ista elaxinine. Institut supérieur d'application et analyse. Ok, quoi ça biso ista elaxinine. Ista. Ista est un institut supérieur. Institut supérieur. Ista elaxinine. Ista. Institut technique. Ista. Institut supérieur technique. Tout ça pour ça ba ista elaxinine. Ista. Institut supérieur technique des arts. Boulou que Bliss ne tombera jamais, ça c'est l'original, parole du maître. Ça parle plus trop. Quand on connaît, on connaît. Et quand on ne connaît pas, on apprend. Parole du jeune maître. Binomoko bomoni lokola boulou que plus original en mode 4G. Yali le côté la kimino na banda kubokanga bapanzi pe boseki ebele kasi ndenge to misana ko sabino tango zali ko seka ko bosana ka bik na papier te pona kokoma ozo leçon bokanga pe bosimba yango malamu ke ista ezali kaka abréviation oyo na mulai na yango elingi kolakisa Institut supérieur des techniques appliquées. Merci pour vous comprendre pe bozui leçon. To komi na suka présentation à magazine Kin Lartus. Ya mokolo lelo soki bo sepela kina yango bopesa merci na Patricia Beta elongo na Jules Ntumba bangonde ba travailler ki makasi pour na édition ya mokolo lelo na sima caméra tout ça ki bon na Roland qui sont si qui sansula yende a benda ki ngai bote po bolula ngai na banda kona bino na montage Innocent Matengo elongo na Ritier Mbula Mystère Drone mwana mukie bongo ebele pe maele ebele bangonde ba montaki ba élément ya mokolo ya lelo to komi na suka kasi botika to pesa bongo ba mbote ebele epai ya bana nyonso ya Tchangu de la part na ngai moko Pioré Ben de l'international les notables ya Tchangu pe lisusu to pesa ba condoléances epai ya Aymar Mongaba moko ya ba confort na biso oyo abungisi bongo papa na ye ba condoléances epai na yo Aymar Mongaba depuis Afrique du Sud to komi na suka to ba lisusu nini. Tout travail mérite bien son salaire. N'importe quoi dit. Ogotu na ngulu loko la ngulu pe lobaka na ete. E loba na yango Amelia na Amanda Mayele. Ogodundango. Déjà to timbeli ba je na yo. Et ça appelle ogote biso awa musala se kitoko. Po dossier nyonso tuza nango déjà na maboko. Ngana bino to mona ni bongo mokula lobi. Pour ça le loco. Te